Attends, moi, je viens. Ndeko Eliezer, mwana kolo lopango. Magazine tokomi wapi 1814 boy. Kotanga na pasi tokomi wapie, kolia na pasi tokomi wapie, misala ezate tokomi wapie, peuple congolais tokomi wapie. Kotanga na pasi tokomi wapie, kolia na pasi tokomi wapie, misala ezate tokomi wapie, peuple congolais tokomi wapie. Combien de gens qui meurent avec maladie incurable, combien des enfants à l'école, ça devient remarquable. Tout ça, ça montre qu'on a pour le nutrition. Combien de diplômés sont dans l'école pour faire des discussions. Ça montre que chez nous, il n'y a pas de boulot. On fait des études comme si on est dans un rouleau. Ça fait étonner, les députés sont des parlementaires, mais quand ils sont là-bas, tous les paroles sont tombées par terre. Qui sont pour? Qui sont contre? Je répète ce que j'ai dit hier quand j'ai lancé l'appel général à toutes les Congolaises et à tous les Congolais, qu'aujourd'hui c'était le rendez-vous de l'ensemble du peuple congolais avec sa propre histoire. C'est aujourd'hui que le peuple congolais va lui-même dessiner et décider de son destin. La rupture avec la misère, la rupture avec le massacre, la rupture avec tous les désordres qui émaillent les institutions de la République aujourd'hui, le dysfonctionnement de l'État. Nous sommes un pays riche, aux ressources incommensurables et inégalées. Nous pouvons donner de l'emploi à tous les Congolais, aux Africains,
à certains Américains, Asiatiques et Européens. Nous sommes un pays leader. Il est temps que le Congo puisse recouvrer sa dignité dans les concerts des nations et jouer son rôle de la locomotive du décollage et du développement de l'Afrique. Et je suis convaincu qu'avec Félix Tshisekedi Tshilombo, le candidat numéro 20, cela va se faire. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Aujourd'hui, je crois que Dieu va nous donner le pouvoir et le jour où il le plaira, il va nous le reprendre pour le donner à quelqu'un d'autre. C'est ça la vie. À Inongo, où le chef de centre a été surpris avec une machine parallèle en train de voter pour le candidat Chadari. Il est aux arrêts d'après les informations que nous avons reçues. Nous avons toujours à Inongo 3 ou 4 personnes qui ont essayé de voter le candidat numéro 20, mais chaque fois quand la carte sautait, ils voyaient plutôt le nom du candidat numéro 13. Ceux-là aussi sont aux arrêts. Nous avons le cas de Tchikapa où le chef coutumier a délocalisé même les bureaux de vote et où les agents de la CENI sont en train de chasser les témoins de l'UNC et de l'UDPS parce qu'ils savent que là-bas c'est le carton plein. On ne pourra pas à Tchikapa voter pour quelqu'un d'autre. À part ça, à Bukavu, au centre de Panzi, les machines s'arrêtent au numéro 30. Ce qui fait que le numéro 160, que je suis comme candidat député national dans la ville de Bukavu, tous ceux qui veulent voter pour moi sont devant le bureau en train d'attendre, soi-disant les techniciens qui vont venir réparer les machines. À Walungu, 2 machines sont tombées en panne. Et ici à Kinshasa, il y a des machines qui n'ont pas démarré jusque-là. Il y a des bureaux qui ont ouvert en retard. Bon, nous mettons tout cela sur les aléas d'un processus en espérant que la CENI, quand nous portons à sa connaissance ces allégations, va y apporter des remèdes, des solutions. Il ne faut pas que nous nous retrouvions le soir une machine qui s'est arrêtée au numéro 30. Donc, tous les autres numéros sont inexistants. Papa, toi qui as depuis 9 heures, tu continues dans la carte de centre, tu as biso exacté. Na koti na bureau kuna ba pesi biso ba papier to bandi ko vérifier après ko vérifier ba bi kombo exact bi ke tant bo bi kombo exact bo lobi nini ngala ko bima te soki na voter te oh bima kombo na yo exact garçon mususu azali ki wana ye pa luba luki kombo na ye exact to zaki 3 personnes na kati ya salle ba kombo na biso exact ba lingi to voter te to ba lingi nini ou bien na voter biso na ba carte na biso. Pour la campagne, bango tozala kité. Na kende ke ba campagne bango te na pesi carte pas mututé comme bonanga exact. Balingi to voter, to balingi to voter te. Pour accomplir devoir nanga civique en tant que Congolais. Alors na moni l'équipe très bien. Na profité na micro et Ndeko Eliezer. Au salam ça na sans frontières, sans opposition, sans pouvoir azanetre. Alors yango nako senga na ba peuple congolais nyonso. Partout Bazali, tout le monde qui a l'élection bandit très bien et Souka très bien. Bon, au Tunangaï, Bamsusu, Naouti, na Paris, Naza président, il y a Pépère de Paris. Donc, on a Georges Lutula. Donc, na sepeli mingi na climat Oyo, et Outi Koleka Awa, et que Naïe Ponana fait sa candidat Nangaï numéro 13 voix. On nous a demandé d'acheter des PV, on a acheté, mais on ne s'est pas voté. Donc on est là. Ils n'ont pas donné des duplicateurs? Non, pas du tout. Ce n'est pas sorti jusqu'au bout. On n'a pas besoin de vos biens, nous avons besoin de vie sociale. Si tu trouves ça normal parce que tu mets une vie spéciale. Dans vos paliers des provisions en plein délice. Regarde ce que nous mangeons et mon frère, mais ça c'est risque. À cause de l'argent, dans la rue, beaucoup de prostituées. Si ça marche pour toi et mon frère, reste là où tu es. Kotangana pasito komi wapie, Koliana pasito komi wapie, Misala ezate to komi wapie, peuple congolais to komi wapie. Kotangana pasito komi wapie, Koliana pasito komi wapie, Misala ezate to komi wapie, peuple congolais to komi wapie. Mboka nini oye tunda bosoto, ese bachaka fulu vraiment pembeni ya makadam. Mboka nini eza kota bima, ba étranger bazo vivre lokola ba Kolombo.
toyokaka kaka mosala pe salamaka te. Lelo vraimen nayoki pasi ya bakombata bamoni na poto bazo baboli bambata baza na raison po makambo boye motema pasi tosali marche mie basoda babeti masasi boyebaki oyo eza mboka ya fumuki mbangu boyiba na bino me un jour bokokima mbangu bayebami benga seko lelo bakenda wapi kutu mboka ezalaka bien lelo tokomi wapi lia na yo mebongisa mboka ata mokie ozokosomoni biso toza bana mike na propagande boyaka lokola bana mawa soki boleki minoko komi lokola bawa bobosani makambo oyo boprometaki peuple bolemisuni mikuwa bopesi na peuple ndenge balobaka pasa sango esengwa pape bobosana te sango pakoki kokoma pape bana mike bakoma kobeta che ya mbongo olatanga klase préféré koluka mbongo po soki aluki te moye ali eza te soki mpe asengi moto akopesi aza te pasa mboka eza kaka politiki te na bapaster bazoparticipe na pasa mboka la plupart ya bafazer soki yotuni bango okoyoka kaka na eglise bakanganga indoki po babikisa ye babwaki ye na libanda soka komi kulu na balobi mosali eza te kotanga na pasi tokomi wapie kolia na pasi tokomi wapie misala eza te tokomi wapie peuple congolais tokomi wapie kotanga na pasi tokomi wapie kolia na pasi tokomi wapie misala eza te 207 207 vamos lá la base Mbote papa journaliste a toza na école en Mouchi ah toza na PLZ makambo ambiance eza malamu tozo voter ba député na biso na ba président o tolingi tobimisa ba président ya mboka o ya Congo so banda ko bani musala yo moni ndenge nini na bato aseni bana to bani musala musa ezoleka malamu mututu azokota a voter na ye abimi akei musa eza na tina micho musa eza na malamu so oza trop sûr que Seigneur sa musali bien Seigneur sali musala na e poto voter pona nini eza passe na mawa façon ba ficher ba kombo ya batna na journée moko donc opesa ba mama pasi pena ba papa pasi soki batindi yo koto monoke kote kuna ozomona façon ya kombo na eza te donc opesi désordre makasi ebele baza voter te baza ozonga bandako puisque aluki kombo koto eza te batindi kandi kuna kombo eza te mona mama mukola lembi neti ba mama mususu ya mikolo o bayibi kotanga te mama mikolo o bayibi kotanga te pona koluka kombo koto donc ezopesa problème makasi donc ezo sunga ba mama nete to sepene lokwa ngoti pinda soki yango pinda bakosa biso te poso bakosi biso eza malamu mingi te merci to votaka oya mbalo yo ezali faux omoni eza faux mama mukolo lokola ngai na ye place nazwaki mukanda kombo eza te na ke na plamedi kombo eza te na ke na kabalo kombo eza te betaji wana ta ndenge na toki mata kita kende kuna mata kuna 4e 3e 2e na kwa itala bilama nyonso ndenge baby ndenge za bo na voter lisusu te. Ça s'appelle carton rouge. Je suis venu sanctionner. Na sanctionner maboulou ba délestage, na sanctionner banzala chômage nyonso. Les Poignésières, moi la Kolo Lopango, magazine de Kolo Wapi, 18 et 4 de Boy. Kotanga na pasi, tokomi wapie, kolia na pasi, tokomi wapie.
esprit de mort ye moko yewa tozokadre kaka vie mpo aboyi kovote place mosusu aye na quartier ne ngwaka aye na ngwaka aye kovote na ngwaka tala bana ngwaka sikoyo tokenda eti na kasi cette fois-ci totino na parlement feke na parlement finalement na wap na ebite lettre K eza te banana yaki okota bureau lettre K te obalika bo lettre K eza te mata likolo eza te mais falaki botuna na yango wana ezokelenganaka wana bongo chef de centre banana yaki siko soki na zomi voi angeki wapi pesanga karte na ngai sasi boyebaki oyo eza mboka ya fumuki mbangu boyiba na bino me un jour bokokima mbangu bayebani benga sebo lelo bakenda wapi kutu mboka ezalaka bien lelo tokomi wapi lia na yo mebongisa mboka ata mokie ozokosomoni biso toza bana mike na popagrin boyaka lokola bana mawa soki boleki minoko komi lokola bawa bobosani makambo oyo boprometaki peple bolemisunu mikuwa bopesi na peple ndenge balobaka pasa sango esengwa pape bobosana te sango pakoki kokoma pape bana mike bakoma kobeta she ya mbongo olatanga klase prefere koluka mbongo mpo soki aluki te moye ali eza te soki mpe asengi moto akopesi aza te pasa mboka eza kaka politiki te na bapaster bazoparticipe na pasa mboka la plupart ya bafazer soki yotuni bango okoyoka kaka na eglise bakanga ngai ndoki mpo babikisa ye babwaki ye na libanda soki akomi kulu na balobi mosali eza te kotanga na pasi tokomi wapie kolia na pasi tokomi wapie misala ezaki tokomi wapie ekongole tokomi wapie kotanga na pasi tokomi wapie kolia na pasi tokomi wapie misala ezaki tokomi wapie ekongole tokomi wapie mboka nini oyo etonda bosoto ese batiaka fulu vraiment pembeni ya makadamu kongo mboka nini eza kota bima baétranger bazovivre lokola bakolo mboka kongo mboka nini oyo etonda baeglise losambo butu moyime makambo ebongaka te